KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg @yahoo.com. KBG Énergie, qualité. Sika azosala ngo na ndaku na ye ngoy kasaisi na ndaku na ye tala bambongo nde ezobima na ndako ya mutu eza normal te ba $100 ba 50 frapper baza na bamashini papa alakisa bato bamona tolobi boye movo sakanya aza na mbongo na kati ya ndako mashini tokangi ye ngoy kasanji tokangi ye Nemi Moulanya tokangi ye bako répondre na justice. Zoé azali awa 10 conteneurs ya minduki asombeli nde biso tozo récupérer yango po Poutine abengisi Félix. Imaginez bateki minduki eye par la voie de l'hôpital ekoti Zambie ekoti Kasumbalesa bakangi yango na frontière. Ndeko, Erio Lalipongi, to frappé lobby fort, il de Mateba. Na Mwanda, to zubiloko nyoso, il de Mateba, Kabila Kimi, Kabila Zala Kisangani. Erio Zala télévision, Erna Kolekawan, Pesangata 500 francs, to Sunga Baton, to Zozo 3000 francs divisé par 10. Combien? Sunga Bison de Konangai, Zala Motema Makasite, Motema Libangate. Ba parlement mutuzo komona 12000 15000 lobi na kende na parlement moko côté mama nani kuna ba pesi nga 17000 ngamo siko ba mususu IDPS viva nga moko na kena 17000 siko ba o mususu IDPS viva yango to lobi boye ndeko to fongola misu na go pass na biloko aéroport ba yibi 22 millions détourné eza muyibi ko loba ka détournement te Oui, Baïbi 22 millions par Zoé. Matata Pogno, 1000 écoles, 25 millions de dollars, 1000 écoles. Akeko Tongelango, université privée aïe. Tozo Boto Lango, université, ils ont comme un combat. Comme à l'État. Ils ont comme à l'État. Donc, il y a des combattants. Université tozo kota ta kota ki 6e des humanités tendo tanga école politique science politique Maker Mwangu tozo kanga ye asala ba liste fictif po avril a bazo futa 400 batona bazo ba mbongo ndeko bako futa 400000 biso tozo bénéficier na bilobela. Mais batou, militaire na banani nde bazozo ba 400,000 francs. Biso tuzaka na terrain. Ba musuba somba mituka. Ba musuba tonga na IDPS ba auto bandaka na bango. Est-ce que so okepa nani Mutombo Sylvain oyebisi yeke yaka tokende ko marché akondima. Ministre de défense. Wa zobima po koma epa ya Cardozo wa mwamba azokende makolo. Ba pemba zo na sim. Tala pembra. Mutombo siko kangi lisuti yao
mutombo biso to banda okima na ye ba jipi pamba na lupango ndako na ye na sima Cardozo ou bien président David Mukeba oya komi kingo lokola UDPS viva c'est un grand patron UDPS viva UDPS viva mes chers amis tolanda Trump azosunga biso après si déclaration boyoki bien lobi au Congo il n'y a pas des opposants il n'y a que des chiens des bêtes qui combattent leur propre bonheur. Est-ce que ça formule? Congolais, on est soutenir Makila na yo. On est soutenir Mwana Mboka. Oto yebi tata na ye Tchenki Sekedi wa Mulumba, grand révolutionnaire. Oto yebi mama na ye mama Marthe Kasalu. Oto yebi tata Mosi na ye Eugénie Chika. Oto yebi bakoko na ye na Ngiringiri. Mais kanambe politi Mwana Marceline. I politi yo yebi ye. Marceline oyebi ye nzoka baza ba Rwandais batiki mandefu ebele awo bapakoli bapoudre ta onda balati teni babangisi biso mais tokomi na palais de la nation toyebisi ye longola manete alongolaki te seka aseki kata mandefu akataki te siko banani baza na force les combattants veti akokata yango parce que azokende kowatana mo. Mes chers amis, Peter John à Kinshasa. Qui est Peter John? Boyebisa bato aux écoles. Peter John, procureur général des États-Unis. La lutte contre la corruption. Azali awa. Azali réunion. Ba procureur nyonso basanganya kia na Kinshasa. Basali réunion. Oza la mama ya Fachi. Oyiba kimbongo so de mouton bakokanga yo. Yango bozo mona tension ekoti FCC en dislocation. Dislocation, division de l'empire de FCC. UDPS viva. Viva. Soko tetem bakabwani, soko yo tetem. Wapi plus mobile. Alongwe. A combien alliés na biso plus mobile. Bébé. C'est. Baye. Toko boye bango ndengeni. Plus mobile aye. O gangite. Soki majiji aye yo bandi ko ganga. Si photo la kisa bango ke majiji bango ba yebiseke o kosa ki biso. O tiki biso wapi. Bamba. Mes chers amis, DGI Bayibi, Mbongo 500 millions, Yav. Tala ba montant bazo yiba. C'est-à-dire Mbongo wana bazo kende ko pesa Kabila, mais Kabila za na place a kokende nango te. Pour frontière yonso basa nini? Bakangi. Mama Olive, tozo benga ye mikolo Corbiard. Bomoni na matanga ya muto abeta kina faru wa sala ko faru. Akena ba camion makala. Camion mobimba. Feti na matanga akela camion ya biloko bomoni yango te ba carton soso camion mobimba biloko mais erio zalaki na pouvoir pona nyo banda osala biloko wana te ekomi concurrence tokoli yango na mbongo na biso oyo ibaki mais ozokende kuatana mo eza mbongo mbo mais kuatana mo eko échapper yo te mama Olive Mama Olive oyoki ke biloko yo pesi kuna eza na mwamba po ba comédien ndeko soko za na yela ndeko na comédien yeba ki akokufa na avril ou bien na mai boyoki ba comédien bakendaki kinga kati balambeli bango na fête na bango anniversaire balambeli bango ngando bacha mwamba balie ngando wana na mwamba nzoke mwamba wana ya bapu bakokufa désordre mais yo zambi mwamba otie ngando na kati musunya ngando sikoyo ngando wana balobi pancréas na ye wana zana poison kosakana te c'est-à-dire mama yo kati pancréas wana otieli bango mais za normal te bande kuna obisa kokufa désordre yango yoki eso balobi nga na kokufa te nazalaki te
nani atuni yo nani ngana kokufa na ngate kotala tv kokufa na ngate ngana sala kite oyo kaka balo baka muntu tonda buloji bande ko kokufa nde Jordan l'UDPS viva Viva. Zoé 10 conteneurs d'armes aux frontières de Kasumbalesa okosanza yango mama moko messagère lobi abengi ngai messagère ya nkolo na Paris messagère ya nkolo na Paris alobi Félix Antoine Tshisekedi aza envoyé de Dieu yebisa batu aza musala nzambe tolukaki Félix na mangenge vrai ou faux batu bakie na ngomba batu bakei yo somoni wapi na mboka nini oyo baorganize élection mais mutu mususu asui Corneille Nanga oyo azalaki orgueil ye oyo ayibi mbongo akosakana te bazo interpele ye abimisa Etienne Félix Antoine Premier président de la République tobandi mango ye ou bien ye te tolala na cour constitutionnelle libanda erto yoki kaka Tshisekedi hey bamoto we désordre Tshisekedi président l'UDPS viva Tshisekedi président ndeko to soutenir Fachi toza to soutenir Fachi koyoka biyoka yoka te yo za combattant averti dollar ezo chité de 17 à 9 000 balobi yango na cour na réunion des ministres ya la fois passée lobi bakolobela yango lisusu bokoyoka dollar ezo kita banzela nyonso tokokoma na guichet unique moko oyo tokobanda kofuta biloko ya kolia oyo nyonso ekokota tala bitabe banda koya euti kuna olie régime mobimba soko kosumba etalinga te UDPS viva Viva. yaya to soutenir Fachi c'est notre frère to soutenir mwana mboka makila na biso moko Erika Pongo azobenga ngai mama nani azobenga ngai bato azobenga ngai balobi non c'est du jamais vu sans formol tokosala tout bobeta tour na poto bino nyonso po boya nano kopema yako yebisa bango UDPS viva combattant la zoka te mana mama mamu masovele combattant tombolo loboko likolo ganga ba combattant na yoki te tozana ba combattant bien tozana ba combattant ba combattant tombola loboko likolo tombola ganga ba Fatime beto combattant lève tozo lobawa concert ya Fally Ipupa na kati ya migile kobetama selon yeba déjà mokonzi mboka abengaki Emmanuel Macron basoleza kimia bozala kanu bomonaki reste kazadi amobilisaki ba combattant bolinga mutu alingaki koseme trouble ezalaki mutu alibumu munene wana boketu bayebisi soki ameki akozwa makofi en désordre akobimisa mai ya vert awa déjà boyeba bien mobilisation à tout azimut chef de l'état déjà intervenu sécurité kozala c'est viva viva parlement debout sans formol viva viva Fachi béton biku rouge viva Viva. 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 Fachi béton yaya justice ya Fachi yala ngai interrompre te kolimbisa ngai bandeko na biso bazoleka na baparlement nyonso koza na quelque chose songa bao baza na prison monaki lobi alobaki trop alobaki lelo aye na ntongo koza na 200 300 400 500 000 francs pesa bato biso baza na prison ye wana azoleka moko sunga telemina kote mpona sunga baprisonnier nzambe akopambola yo UDPS viva yaya justice ya Fachi musala eza kitoko yangana boyoki Martin Fayulu ake déjà atie so mais yende mutu alukaki maka Martin Fayulu alobi nazosenga na justice babanda kosala enquête financière basala enquête ya ba scandale financier ya régime ya Kabila na ya Tshisekedi fe kasi yoka te papa nde tozoloba boye makambo ebe balobi boye la justice congolaise recevra dans un bref délai Francis Kalombo en confrontation avec Adolphe Mouzito.
sur l'affaire des 350 parcelles appartenant et à la disparition de 2 milliards de dollars dans les trésors publics sous gouvernement Mouzito. Yaya, Fati très sage, alobi merci. Olobi to banda ba enquête. Mouzito na Francis Kalombo il faut bas à l'interpeller. Balobi dans un bref délai. Pour déjà ndenge zawana bazali ebe. Olanda ki tunda ka senda lobi les interpellations ezali ebele. Kaka yeke ekozala en cascade. Mususu yeyo IDPS viva. Viva. FDC Nenen Koulou Ilunga cité dans les détournements de plus de 2 milliards destinés à la construction d'un bâtiment abrité. L'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. IDPS viva. Viva. Il n'est pas seul, il est avec Célestin. Basa ebele. Nenen Koulou na yebi na été. Voilà, merci papa Nangaï. Ministre à travail, déjà basali plainte des ana messa procureur général à cour de cassation. Alors, il peut pas interpeller. Yaya, justice à Fati Moussale Zakitoko. Nenen Koulou ba pesa mbongo akende ko abriter auto bengi assemblée provinciale ya Lomami. Bazala kini balena ndeko na Célestin. Alors bazwi mbongo wana badame yango. Siko bokozi a Fati le reye a changé ba magistrat a longoli oya Kabila tie oya ye ba interpellation comme ebele. Yango yoki Martin Fayulu Madidi. Ye wana accueilli azana France fa kende États-Unis. IDPS viva. Viva. Martin Fayulu a tweeté bien sûr besoin information par président J. Alobi ba yokanaki ba trahir Fati. Tolobaka ngwa wa chaque fois bomona neti tokosaka. Oto bengi Macron. L'air bazo escalader mir na Fati po bakota Champs-Élysées. Bakota zo yebisa Fati boy. Bande ko wana batamboli na potwa wa po babebisela yo kaka réputation. Alors on a Monica tina yo zande changement. Yaya Martin Fayulu lobby ba yo kana ki ba trahir Fati. Mais bato ba yo kana ki wana bakomi ba bir masa ya fa. IDPS viva. Yangana moni a créé mutu atikeli Mouzito pour Mouzito il faut à l'interpeller. Ya Tcheso. Et le robozo e baté. Fati bastunyo surtout wana afandisi bango na se. Yo ça coûte bien. Oko somba neti passeport na yo billet na yo voyage au pays. E bongo mova. E bongo Chadel pako. Bongo Kalef. Yo ça non libre. Oko somba no billet na yo o mati avion akei. Et bongo to bengi Chadel muto abandolo bakusu. Pour passeport o esala ka muto voyage ba botolia. Yango. Siko na minute bango nyo surtout balali na se IDPS viva. Viva. Yango no moni Fati. Confirmé face à la États-Unis. Pour Martin Fayulu, il faut asenga Fati bolimbisi. Pour eza lokola Fati a lobby na palais du peuple. A lobby année 2019 eza année na ngai ya kofandisa ba institution. Alors institution kofandisa mutunyo surtout oyo lingi. Fati attendre Martin Fayulu lobo. Martin Fayulu a finga. Mais le comprendre que Fati a su masou à Noé a kangi na ye déjà a su fongo la tienne à poche. Martin Fayulu siko azoya na retard. Siko yangwana tozo yebisa bango bato ya no basi bakanga ngoka. IDPS viva. Viva. Information zaboye. Justice, les avocats de David Blatner bakendaki. Bake kosenga onde kona biso Fabi Malibanda azobela ceci cela. Mais yo ke loko balobi bango. Sollicite sa mise en liberté provisoire. Selon une source interne au parquet, sa relation n'est pas à l'ordre du jour. Les enquêtes devraient plutôt précéder l'arrestation. Comment ça fait-il qu'un Américain a une carte Congo a eu biso type soyo ya biso, tandis que Trump a lobby que Fati azali partenaire nanga privilégié à prospérité na paix. Et d'ailleurs nazali ko soutenir la lutte contre la corruption. Donc comprendre américain yé na Congo a comme ça là le contraire. Fati a États-Unis. Yo kanistère a voyé ça Trump que moi na yo ya Amérique yé na mboka nanga ibeli bana chips yo. Yo. Pour famille na bango baza ba lobby to refuta mbongo mais bo libérer. Et loko zeo sala bango kanda Fati a lobby ezala maman Martali ata 100 francs pour kangana.
po omoni mutu wana ta soki bafuti mbongo akosala kaka boloko. Akosala kaka boloko. Pourquoi? Parce que asi ayibi na mbongo. Fachi sanctionne les proches de Kanambe et menace d'arrêter Joseph Kanambe. Yoka awa makambo bebi président Dieu merci à lobby auto bengi ambassadeur chinois azalaki tête à tête nato auto bengi Chadar il va la qui est clair pour monsieur Kabila il est temps de partir. Il faut tika moka niki aller à lobaki yango. Il est temps. Alors, tu as comment que Fachi Beton a commencé à net répéter histoire ya Angola. Au Kolanda, awa yé moko Peter Pamalobaki. Peter Pamalobaki, il faut que Peter Pamalobaki ni IDPS viva. Viva. Peter Pamzo et loko. Bamba. Mabe. Que doit nous dire Jolino Makelele. Fotolandi et Belé Jolino Makelele au lieu à la porte-parole du gouvernement. Aza porte-parole, il y a INC. Yaya, mais bateau yo, caméra, ceux qui t'ont Moïbi. Les Arabes, les lobes à révélation, bimi. 35 millions de dollars, il y a SNL au Brazzaville, la Pessaka. La Pessaka révélation, caméra fan de là-bas. 35 millions de dollars, il y a SNL. Pour Balobianine. C'est depuis plus de 2 mois que la République démocratique du Congo vit des scandales financiers plus visibles que celles connues des 35 millions de la SNEL à Brazzaville. Certains prévenus, tels que DG de l'OVD, président Jalobaka Mazam Kangamazana Makala, DG de Safricas, ainsi que le président de la communauté libanaise, viennent de mettre à nu Vital Kamerhe, qui dépêche vivant. Ils l'ont déclaré metteur en scène d'un théâtre désolant. Or, en politique, tout geste compte. Yogasko et Laura Sali. Kamerhe Leka qui n'a top Congo. Ça fait déjà 2 semaines. Avant, ministre Awana Lekana Jolino Makelele Baleka. Kamerhe lobby nini. A lobby, inauguration, il y a une sorte de mouton et intervenir dans le 30 janvier. Merci, Bitapouira. Si tu veux comprendre le 30 janvier et le Komoko et Salamité, tandis que le cas qui n'a pas chaîne au Lobaki que le 30 janvier toko inauguré. Et ce n'est pas le cas. Si tu veux comprendre que Kamerhe a salaki geste wana pourquoi pour ayeba qui scénario baso sala. Une semaine avant, il si le ministre des Finances a été légaliste. Si on a un Lobaki vérité entre yena ministre des Finances pour Kamerhe a Lobaki que non. Misala wana surtout il y a 2, 3, 4 sortes de moutons et qu'aussi dans le 30 janvier. Alors, tout le monde qui est là comme côté est inauguré. Si tu es tout na Jolino Makelele, yo moko ebisaki biso que non, wana ye biso te pour encore exaté. Alors il y a encore en 2023, dans 2023 Vital Kamerhe fait président. Si tu es tout na, qui est congolais ou a voté Vital Kamerhe mutazol azolinga koyoka solambongo te. Il dépêche viva. Mutazo linga koyoka solambongo te qui est le Congolais là oya ko voter auto bengi Kamerhe. Siko yangana tozo yebisa Jolino Makelele akenda zonga yebisa ndeko na ye afanda babimisa mutu mususu. Pour Kamerhe na minute il faut kende prison. Il dépêche viva. Ce n'est pas pour rien mokonza mboka lali a lobby justice yaka banda na ndako yo ko dité chef de l'état. Mutu abimisi bongo apesi. Ça signe que nous abimisi bakino surtout na président Sobali mbongo bakende maka IDPS viva président Bazé Belé na leki na information mususu outrage contre chef de l'état to yebisaki bango lelo bolandi mukeba ya leli na prison alobi si je suis carcélé eza pona liti ya nation biso to yebisete eza lita libumu na ye ya wana to yebisi l'âme qui paie c'est celle qui mourut. Pour y abanda critiquer mon Mboka à haute voix sur la base des zones. Si il est le comique et nazo ça la crève na kati ya prison Damas ezate. Si lelo a lancé message à lobby batuna batiki. Martin Fayulu écoute kuna zo le dialogue basolo na Fachi pe atali ba institution surtout na sina nommé et tigali ba généraux. Yo kutu na repeso ata wenza libulu OK tonga basapa IDPS viva yo capitaine Pam avant la paix Peter Pam il faut la paix information à Maniema
À Maniema, dans le quartier général des miliciens de chez Assani, et l'air matériel, Yoka Ezani. Donc, FRDC Nabiso, Bakeko, récupérer quartier général. Wana Tozana Maniema, par le FRDC, dans la commune rurale de Salamambila. Alors, c'est dans la province de Maniema. C'est depuis le 23 février 2020 qu'ils ont lancé une opération de traque. Les miliciens de Maïmaï, Malaïka et de Chiassani qui se cachaient dans la forêt de Machapano et Minguni. Papa village au sud-ouest de Salamambila. C'est-à-dire quoi? C'est le quartier général Wana, de place ADF, égorgé bango, bakotisi bango na bakaf. Siko FRDC na biso l'air a lancé qui siko opération. Pour Fachi Beto a ebisi bango musalo boza nango bo écraser, donc bo anéantir. Yamano yoki ba récupérer quartier général o babanda ko bomba bande ko na biso bazo bomo. IDPS viva. Yamano topesi bango coup de chapeau. Alors il faut que l'envoyé spécial des ISA pour la région des Grands Lacs, Monsieur Peter Pam, s'est dit préoccupé par le bilan de la RDC dans la lutte contre la corruption. Et la corruption est Zamabé. Comparaison avec l'Angola, les diplomates ont comparé la situation en RDC à celle de l'Angola, où les poursuites ont été engagées contre la famille Dos Santos. Selon nos informations, les États-Unis déclarent qu'ils n'exclurera pas l'établissement d'une nouvelle liste de sanctions contre la RDC. Awa Esaboe Peter Pam alobaki alobi situation to kuti RDC nango eza ko se ressembler na oyo ya Angola. Pourquoi ba détournement ezali ebele bolandi awa nene nkulu faut l'interpeller. Donc, beaucoup de Fati balobi bazo comprendre te bilé zandeni. Yangono yoki Peter Pam alobi na yena na lutte contre la corruption, na impunité. Oyoki combien bakangi pour la lutte contre la corruption. Pour awa Fati aboy na makambuya otoye bani botoye salibo. À comprendre que ceux qui ont continué et qu'on bébé davantage. À combien plus fort que mon Kozambo Gazo Tambola, population bazo yembelaye yewana moïb. Donc c'est un message fort. IDPS c'est viva. Alors pendant que Kochité, commissaire de la Commission de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, M. Samael Chegui, séjourne à Kinshasa, là où il a rencontré les 25 Ezalaki un certain mardi. Donc monsieur Oyo Azali commissaire à l'Union africaine, Aza Awa, Bakutana Kina M. Kanambi. Alors il faut que Barcelone Kini affaire à suivre plus 243 97 38 47 938 plus 243 97 38 47 938. Alors on appelle si Batuno Sombote, papa nanga oyo na soutien oyo na bino pe bana mbote bana poto surtout na pesi bino bonjour.